Ndeko balandi bozolanda biso bongo na Sentinel TV, na chaîne na biso ya YouTube. Tozali pe en direct na Facebook ya Pasteur Didier Songo. Esika wapi tozali kolobela bino masolo ya Congo. Lelo toye kote ya sango malamu te, mais toza kosala lokola Néhémie. Bato na Nzambe botanga Néhémie 1 banda na 1 tina suka botanga livre bomba Néhémie. Bomona ke Néhémie alaki pasteur aki mosali na Nzambe tango amoni mboka na ye bebi akwazaki le braté akendaki komona roi akomi ba lettre po na koluka ko libérer mboka na ye. Tango ayoki basango ya mire ya Jérusalem eza kobukana, mire ya Jérusalem elakisi constitution ya mboka. Or na mboka na biso le Congo, tout va très mal, tout va très mal. Chaque jour na Congo, tu auras rasango ba bomi, ba yibi, ba détournement, ba enlèvement, ba zoboma bato, lobby mvula oibetaki makasi et sali tu ba congolais ba ko kufa donc plusieurs congolais retrouvés. Donc je partage la douleur et la souffrance que nos frères d'Ouvira sont en train donc je partage la douleur et la souffrance suite aux dommages graves et pertes de vies humaines causées par la pluie d'hier à Ouvira. Nos frères d'Ouvira continuent à souffrir, continuent à enterrer leurs morts. Il y a eu une grande pluie qui a fait des dégâts matériels et de pertes humaines. Donc nous compatissons avec eux, nous pleurons avec eux, nous sommes de cœur avec eux. À part cela, au niveau de Kinshasa, aujourd'hui, le 17 avril 2020, plusieurs Congolais retrouvés dans la prison secrète du Rwandais Roubaix-Roi, après une offensive militaire de grande envergure chez ces Roubaix-Roi. Cette découverte devrait révolter la jeunesse congolaise, mais hélas, la jeunesse est restée croiser les bras, rien. Cette jeunesse congolaise qui est restée béante sans parler, il continue à faire des vidéos, à haranguer la foule au lieu de se prendre en charge et d'arrêter cet homme qui se dit congolais et pourtant c'est un Rwandais touti. Et nous devons prendre notre destin en main. Alors, moni wapi lelo oyo na ezo ya kolobela bino ba congolais, biso ba congolais, tozo ya kote ya sango malamu te, toza confiné, tant toza confiné, tozo beta masolo nyonso tu, tozo lobela sima ka Nzambe. Eloko liboso na confinement oyo ezali luka repentance, luka obongisa yona Nzambe, bongisa na famille, bongisa na ba voisin, bongisa na bato nyonso. Repentance la xinine, ko regretter ma bé au salaki ko le la pe ko soit décision ko sala ngo souté. Ko yamba Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur parce que bien aimé, j'ai peut-être bino bo mesani na confinement, peut-être bo mesani na nyonso, mais faut le meli na boye bake bato bakufi ebele na ba communauté na biso na quartier na biso na ba famille na biso tozole la bibembe ba misusu ti lelo to kundi bango na noté ba misusu to kunda bango. C'est-à-dire malade yali liwe yali menangunga oyo to mesana na liwa toto banga liwa te nangunga oyo biso bana na Congo lo ni to koko sala ezali kolukelongi na Nzambe ezali ko se repentir ezali ko pesa bomo ina biso et pas Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur ko senga pardon ko limisa pe bato parce que to yebite so qui fin du temps et ko banda Nikolo ezoya parce que dans Matthieu 24 Matthieu 23 autangi verset mobimba batuni Jésus aïbsa biso ba signe de temps oyo Jésus aloba yango nyonso to ekokisami na maladi oyo toza nango sikoyo ya ba virus oyo toza nango pe ba maladi misozo ya c'est donc ezolakisa ke tokomi na ntango asuka mutu ayebi ke liwe ezali mutu ayebi ke mokili ekokoma na suka aza mutu oyo abongisaka na Nzambe eza mutu abongisaka na bandeko na ye parce que likambo wana soki ekomeli yo liwe ekomeli yo et surprendre yo te. Parce que la Bible le dit tokobanga liwa te, mais tokufa dans le Seigneur. Parce que la mort dans le Seigneur c'est un gain. Alléluia. Kokufa dans le Seigneur ezali gain. Tokokufa, tokobanga liwa te, mais tokufa dans le Seigneur. Parce que tout ça, génération ba oyo, ba koki komona enlèvement, parce que ba signe surtout
oh Jésus alobaki na Matthieu 23 pe na Matthieu 24 ekokisami. Alors eloko nini to saleli émission alelo, to saleli live alelo. Live alelo na linga to sala réflexion surtout ba pasteur. Pourquoi na bengi ba pasteur? Parce que ba pasteur to sa ba leader d'opinion. Bato balandaka biso mingi, bato balingaka biso mingi. Nzamba pesi biso ka ministère ya parole na prière te. Mais nzamba pesi biso susu pe don ya koloba pour na ko changer makam. Parce que makam nyonso to salama na mokili. Alors Bible je biso ke mosali na nzambe azalaka toujours na côté ya ba opprimé. Oko koloba te za mosali na nzambe, bazo boma bato, bazo maltraiter bato, bato bazo kufa na mboka na yo, yo lobi kaka biso tozo sambela biso za bata molimo, biso makamwa etali biso te. La preuve lelo o to komo ko na 1 mois, ba baksi biso sous 3 semaines ya tous à la confiner. Église ezate, ba campagne ezate, ba mariage nyonso to stoppé, bato nyonso to bavandi na ndako. Elaksi nini? Elaksi ke Nzambe a permettre ba stopper biloko nyonso po yo nanga to sa la rencontre personnelle. Rencontre personnelle les années. Ezali ko kutana yo moko na Nzambe. Lelo bato ebele akendaka église akutana na pasteur, akendaka église akutana na apôtre, mais na akutana na Nzambe te. Balobi mutu nyonso to akutana na Nzambe vi na ye ezongaka lolenge moko te. Moi je ne peux pas croire, je ne peux en aucun cas croire que tu as rencontré le Seigneur. Tu étais voleur, tu restes voleur. Tu as rencontré les voleurs, tu étais drogué, tu restes drogué. Tu as rencontré le Seigneur, tu étais ivrogne, tu ne changes pas, tu n'abandonnes pas la boisson, tu es resté dans l'ivrognerie. Là, tu n'as pas encore fait la rencontre personnelle. Celui qui fait la rencontre personnelle avec Dieu décide d'abord, regrette d'abord sa vie passée, décide d'arrêter et de suivre le Seigneur. Comme tous ces jeunes gens qui ont suivi le Seigneur dans les évangiles de Jésus-Christ, comme l'évangile selon Matthieu, selon Jean, selon Luc, et vous connaissez l'histoire. Donc, awa, je ne parle pas pour la église. Lelo oyo na ekolobela sur le Congo. Mais tant que Moussa Nanzambe, ba verset kozala, banine pe marmanzambe kozala, parce que nangongo toza confiné, biso anapoto toza bien, l'État soit en charge, mais na Congo na mboka no basangweza bien te. Nangongo tozolo ba lelo, na Gombe, bakangi, ba Rwandais et belé na résidence ya Ruberwa. Et ce qui est grave, na katianda kwa Ruberwa, bakuti, ba Congolais, oyo batia bango na kasho. Donc, Ruberwa za na police na ye, oyo a trakaka ba Congolais. Et bakuti, ba Rwandais, baza belé, baza bongo na kati ya Gombe. Alors, pourquoi ba Rwandais ona ba na kati ya Gombe? Félix Tshisekedi aza Congolais. Félix Tshisekedi ayebi bien que mboka eza occupé. Félix Tshisekedi ayebi bien que bato balinga ba Congolais te. Félix Tshisekedi ayebi bien que biso tu ba Congolais to yebi te Kabila aza Rwandais. Boto zwana exemple. Deo Rugweza akufi balobi aza Congolais. Azalaki PDG ya Ofida. Mais ye wana aza pe bokilo a Kabila po mwasi Kabila ndako nde mwana na ye. Mais tango akufi ba ke ko kunde na Rwanda. Siko aza Congolais na nini? Bino moko boza nango siko na ba Facebook na bino boza na passeport ya Vital Kamerhe aza Burundais. Eza pasteur ya mikolo te, eza passeport ya mikolo te, eza passeport ya kala et expiré na 2018. Bokolo bateke bakoseli makambo. Eza mwasi ne moko amida mutabimisi yango na radio bol ndenge asimisi touche amoni ke mobali aza muyibi ayebo yiba te a exposer famille nanga atieli bana nanga bambongo ezaki lukuta bana na bakangi bakanga mbongo na baobotolango. Siko bo yebisa ngai bato wana nyonso tu ndenge nini bakoki kokoma tina niveau Kamerhe akene ko se représenter lokola président Congo. Imaginez-vous mutu lokola Kamerhe azo ba preuve nyonso tu eali yango batie na boloko mazo tweeter que aza innocent azo senga na population na eba za libre. C'est-à-dire azali très dangereux. Mutu azo reconnaître ba fait na aza reproché te. Celui Kamerhe azaki libre, pourquoi azo croupir na prison? Pourquoi quand ça la meilleure culpa te andi makeza erreur ça la qui tout. Donc il a dit que biso ba Congolais ba zobi biso trop ba moneli biso trop parce que toza ba naïf. Comment se fait-il lelo oyo na landi évêque Mukuna? C'est vrai, évêque Mukuna nazalaka d'accord na été na mambo belé mais na point oyo ya libération à Congo naza d'accord na po aiko rejoindre biso. Nga pratiquement
bolanda nga na banda kosala ba vidéo banda lelo ba 9e ou 10e année na leka na batango zaka internet zaka nani YouTube zaka ka Congo mikili. Sorry. Na passage nanga na Paris, je crois il y a 10 ans passé, na sala émission monene na yebisa bino ke Kabila obongisa Congo te, Tshisekedi obongisa Congo te, bango nyonso tout bazali bato baye kosala business, bazotia mbongo na maboko na bango. Na yebisa bino pe Honoré Ngwanda. Soka azali un vrai leader, alinga ki stopper kosala ka ba vidéo parce que azali président ya résistance. Résistance ezali kosala ba vidéo te, mais résistance ezali kozwata mabanga kubamba. Papa na biso Honoré Ngwanda makamutu alobaka eza nango ya solo. Makamutu asala malamu. Makoma na no résistante poto tikala komona place oya bambili banga te. Oh papa Honoré Ngwanda, relation aza nango, mbongo aza nango, na audience aza nango, soki alobaki ke atelema a libéré Congo mbe asala nango. Mais papa Honoré Ngwanda asala nango te. Na lobela binongo, ça fait 10 ans lelo. Alors lelo qu'est-ce qui se passe? Bazo informer biso ke Tomoni évêque Mukuna na Kinshasa azu initiative à Malam alobi ba porter Kabila plainte. Évêque Mukuna sali mabete a sali Malam. Na ngongo tokoyi ko bando kwa kizete atraliana Kabila. Mais non, Bible zoba les repentis, quand tu te repens, le Seigneur oublie tes péchés. C'est-à-dire na ngonga nyo surtout oyo Mukuna azalaki na FCC azalaki kuliana Kabila, mais tango a se repentir Amonika sali mabe ayena kana biso to ko tangele suma sumute mbala moko to limbisi ye to blanchir ye to yambi ye to pesi ye ligne de conduite ya makamunini to ko sala pona libérer mboka tango ya lobi fo to kanga Kabila to funde na tribunal ese boyebi te ke makamu nyonso tout oyezoleka na Congo Kabila ndi aza en tête ba Alexis Mwamba quand il parle c'est Kabila qui l'envoie Mabundu moi Swana Mabundu quand elle parle c'est Kabila qui l'envoie. Qui ça? Gédéon Kyungu na Est ya Congo, na Katanga, quand il fait sortir sa bande de criminels, c'est Kabila qui les envoie. Qui ça? Ndeko na biso ne mwananse miwaza mu Congo lokola biso, na ba Congo, quand il chasse ses frères congolais, ils allaient nini? Et la gisi balingi ba balkanize mboka, balingi ba kata Congo, na ndambu, ba shwaili ba komi ko finga ba luba, ba Congo. Sorry, ba komi ko bengala baninga na bango ba Congolais na mnani. Et la gisi alinga tia Congo ingouvernable. Ezali plan nani ya Kabila. Talasko na ngonga oyo akotisi ba policier, ba soldat rwandais na Congo, ba koti na kati ya Congo, baza na kati ya Gombe, baza peu partout pour nous semer désolation. Sikoyo, que font les autres pasteurs congolais? Ezala ya Kinshasa, ezala ya diaspora. Normalement, évêque Mukuna aille rejoindre biso na combat, mais yaza sur le terrain. Biso to na poto tozo sala otoko sala yelo ko laza sur le terrain biso futo tia epoa biso futo zwa message na eto relere ango batu mususu ba zwa ngo ba yokango ba salela ngo to zongisela ngo bandeko na biso to zongisela ngo ba kinwa to senga bango ba lamuka. Par exemple lelo oyo IDPS za parti ya munene na Congo implanté peu partout, mais botala makambo oyo esalami na IDPS. Combien de batu bakufi na IDPS? Mikolo tu, ba directeur cabinet, ti noko ya chef de l'État akufi. Batu wana tu bakufi na coronavirus te. Bakufi ezali ba poison oyo, ba Rwandais ba spécialiste tant ba moni ke coronavirus eye, ba profiter pour ba banda ko empoisonner, ba banda ko sila nana ba lieutenant surtout ya président de la République ba affaiblir ye pour bazo ninga ba sala coup d'état. Basali réunion balingi ba décider moi oyo kosila te fu basila na Tshisekedi ba raté na ndenge nyo surtout ba uti komona coup d'état constitutionnel balinga basala awa ya congrès esimbité ba koti sous réunion na labo na bango ba bindeni ba osala mais loko nini ekotinda biso to sila na ba Rwandais ezali kotindika bana Kinshasa kotindika ba parlementaire debout o bana Kinshasa au lieu basala ka ba vidéo ya kosala ki diale lo kubanzila ngale kosala ki kosenga matolo kubeta matolo online basali émission batindi ba numéro ya bana poto numéro na ngango botinde na nga 20 €, botinde na 50 €. Non, baza na mbongo na ndako ka mere to moni combien de millions et bimi. Ba yebisi biso que situation politique ya Congo est très grave to komi na temps suka. Na tango oyo nzamba zo sala sélection naturelle ezui ozala mwana mukezo pona agité
Batu boni bakufi système ya Satan ekiti ezu sélection naturelle le plus faible bazo tomber yo otikali kumisa nzambe lalaka la muka kumisa nzambe parce que ozali te ko oza saint ezali te ko oza soki ndeni ezali grâce à nzambe que osali ke yo zala na nene nzambe ye moko azozwa batu na liste na ye esengeli tosala repentance alors na kango ele oni tokoyosala ba Rwandais oyo baza na complot contre RDC tala famille ya Kamere eyibi ba million dossier ya Eliane na Moïse Mbiye ezali kaka po ediser biso ebimisa biso na contexte otoza nango lelo ya kosala révolution ya kokanga ba criminel oyo nyonso to ba Rwandais bakoti na mboka bakoti bino surtout dossier Eliane aya kobetela so masolo na ye na Facebook te na YouTube te babandaki masolo na tribunal ndenge babanda na Moïse Mbiye basila na bango baza ba adulte Eliane aza mwana mukete a mukolo soki mikolo mibale bamoni ke balingani etali biso nani so bamoni pe ke bayokani te etali biso nani so pe bamoni ke bayokani te etali biso nani donc ezali distraction d'ailleurs bomona ke Eliane photo akangaki na sima na ye nani Jeannette tata mwasi ya Kabila oyo abimaka lipasa Kabila c'est-à-dire bazwi bato wana nyonso to bapesi bango mbongo ba distraire ba Congolais comme Congolais alingaka lisolo makambo ezanga tina bauto tindelanga ba video ya bato loka ba Koffi Olomide ba Zakari bazongi basala bemission mutuni ya kolanda su Zakari Koffi Olomide loko ni ya malama ko yebisa biso po ye moko aza parmi ba master ka Kamere bato ba lia mbongo na Kamere ba yiba Kamere ye moko aza role model te a yebisa biso ni ye moko déjà aza repris de la justice oyo ndeka zana na ngongo normal fala sala ba 25 ans à prison pour na ba viola sala ça dit batande ngwana ko landaka bango te po ba ko bebsa mers na yo alors biso ba Congolais le oni to ko sala ba dossier ya ba million ezobeba ba dossier ba Ruberwa ya ba Kabila ba ndenge ba encercler Gombe ba cercler est ya Congo ba encercler Congo central ba union surtout wana po ba détruire Fachi parce que ba moni que Fachi azoya na état de droit a rosalate puissant ba Congolais ba kolingaye pe ba Congolais ba kotia poids soki akangi bato nyonso surtout alors ba lingi siko ko distraire biso ba lingi siko to panzana Congolais sengeli na biso to telema po biso oyo nde toza ba victime mbongo oyo Kabila Kagame Kamera yibi c'est ça mbongo ko sala ba nzela ya kota est namoni ba photo ya ba autoroute o ekenda ba kota est po ngana na koma na est ya Congo te mais ça mawa mingi na ba million Kamera yibi o ya dilapidé o ya pesi ba bokilo na ye na ba semeki na ye na ba petit na confiance soki ba azalaki Congolais à solo pourquoi bongisa nzela même ya kolongwa Goma ti Uvira te pourquoi bongisa na est te et ça m'étonne lelo bato a est babanda okumisa Kamere oyo biso to yeba banda kalake Kamera zaka Congolais te parce que maman nazaki na Manchester maman na rova na simanda kuna ngana na Manchester batutu ba yebi donc Kamera zala jamais Congolais mais Kamera zui grâce pour nini akola na Congo ya mwana muke ayikolo babalangi nyonso to ya Congo et azalaki infiltré banda oyiba banda na tanga Mobutu alors na ngongo yo tozomona bato na Congo bazoboma bato na Congo bazoyiba biso na Congo mbongo ya Congo toyoka ngo kaka na maboko ya bato toyoka ministre wa yibi toyoki ministre mususu ayibi mbongo toyoki mususu PDG mususu ayibi mbongo akeko batama na ambassade ya Tanzanie ore bambongo wana nyonso to eza mbongo ya Congo bato wana nyonso to ya FCC ba Alexis Tamwa wana ba Burundais ce n'est pas un Congolais Alexis Tamwamba c'est pas un Congolais c'est un Burundais Rwandais bato wana nyonso to bazotia ba désordre ba Ruberwa bazala jamais ba Congolais ba Congolais ndeni et lelo azo continuer kozala ministre ya décentralisation na Congo na ba répéter sur anga décentraliser ni Ruberwa se permis même les kilos ya kozwa cousin na ye soki ya na ye alongoli ye na mboka na bango ba Rwandais aye na ye na nini na est ya Congo na Minembwe a commission au village ya ba Rwandais au vie aussi de tout le monde Congolais a réagi sakate Congolais za simaka ko beta maboko Congolais za simaka ko bilanda Congolais za ka sima makambo zanga tina même na poto awa tubaye biso concert ya Fali ba yesa bino bo kendete batu ba kendeki na concert ya Fali lelo ba komo ko kufa moko et na moni batu ndenge batu ba kufi batu bazuma yele te
Lobi lisu na oki Kofi alobi ye pa obeta conseil, na éviter Kofi obeta conseil, na voix nini pe ba nani bazo zelaye. Kofi aza na mutu moko azo zelaye te. Kofi aza na batu moko bazo zelaye te po musique ne ya kala, musique ne eza na moralité, musique ne sauvarate. Batu loko ba Alpha Blondy, a Longwa Côte d'Ivoire, aya kuvanda na poto a kritika kama kamunyo sotole kana mboka na bango. Ayeba même mzembo pona kubunda pona Congo. Voilà ba musicien biso toko soutenir. Menangonga oyo biso ba Congolais tozali bongo massacré par ba Rwandais ba kotiti na kana biso ba koti na banda kuna biso ba koti na quartier na biso ba koti na mboka na biso batu ba vani na bango ba omona normal. Les pasteurs qui sont en Kinshasa bazo mona normal bazo senga ba offrande bazo senga ba dîme mais ils se soucient pas na makambozo le kana mboka. Ah lelo oyo tozali confiné na banda na na wazo ke l'église. C'est-à-dire, si la politique va mal, le pays ira aussi mal. Donc, nangonga, oh, biso ba pasteur, biso ba saïd nanzambe, biso ba nanzambe, fallait tous à la simaya avec Mukuna, malgré ma benaye, malgré ma aventure naye, ah, ouais, ça m'a sauvé Congo. Na lobaki ango soko oza pasteur, oza mosaïd nanzambe, oza évangélique, kota na livre à Néhémie, banda na premier verset tina suka, okomona ke Néhémie azalaki pasteur ya nguya, parfois koleka yo nanga. Mais l'air yoki ke ba mire à Jérusalem et Boukani. Mire à Jérusalem et Zali, constitution en mboka. So moni mboka na bino, ba Burundais, ba Rwandais, ba komi kokota, ba iba ba million. Imaginez-vous, ba million oyo nyoso tu Kamera ibi. Ba million nyoso tu oyo Yuma ibi. Ba million nyoso tu oyo Kabila iba. Botala ferme Bukangalozo. Ferme Bukangalozo, ba binisa combien de milliards? Botala les 5 chantiers. Kabila yaki tambour battant a ça les 5 chantiers. Na Kolit naye Jean-Marie Kassamba ou ça la publicité à Kabila. Ba Jean-Marie Kassamba ba to ko bolim sanga a nazo ntare combattant ba to ko tumbaye na Pascal ona bo tumbiye parce que comment muto aza congolais ayebi mabe ya Kabila azo continuer ko ça la publicité à Kabila et à critiquer le président de la République au lieu na ngonga oyo total nanu mabe ya Félicité to tchepoa asila nana ba Rwandais simatoko vandisa ye to beta masolo ndenge nini ayibaki élection ndenge nini abomisi batu na ye ndenge nini bandeko nyonso tu ya IDPS oyo babanda kosala na ye ti lelo bazwi misala te et pourtant akoka kotia bango na service national et pourtant akoka kotia bango même na service ya nini ya renseignement ba pesi ba formation à 6 mois bango tu ba komi bambila ba futa bango ne fixe $100 par mois est faisable au lieu ba télémara na ba coin ba beta ma solo ba ya na ba vidéo ko sala ba diale lo kubanjila ngale ko senga ba mbongo ndeko na nga congolais lamuka ndeko na nga congolais lamuka to komi na ndako na tangu na ngonga oyo il faut to zwa destiné na biso na maboko ba seki biso trop ba saka na biso trop Kamere makambo sali na Congo et la kisi ke biso to bimba yuma Kamere to beta en États-Unis Kamere ayaka na potote akoma ko batam mais Kamere malgré wana abeta shita simazongi na kina ko bimagangi yibi mbongo na biso akopesa ba Rwandais ba ngombe azui basi abaninga daye aza imoro mutu oyo azana moralité mutu azana moralité azui mwasi oyo azala mwasi da ayuma Kamere ayuma c'est un villageois un yanke mwana kini ya solo déjà moi so arrivé ça lokola Amida ya ko balete ba mumi ya danser baleki Amida bazana kutu babota te na kini bazali au moins ka complexé au là luka ba mumi oyo bazan sans griffe abimisa bango ya ko welisa mwasi oyo abima na vie na nga kinwani abima na mukulu ya ko tia mutu ozomona normalement na niveau na ye akoka ko so mwasi oyo ya bongo te fala so mwasi na ye moko na kinwa na basa danser baze beledo ba graba momi ya danser baleki Amida ko leka 200 fois otali e boyolobi mais oyo autali kolo to ndenge nini basali mais asa complexé c'est un villageois ça ndenge mona ba villageois ne sont pas coopéra ba villageois te po ani ba asa complexé ata za na mikili villageois ata beta 20 ans na poto ata zo tambola na dernier Lamborghini na sombi yo ozanoka na la gomme na mikili aobanga yo akoto chuma po ayibi yo za vrai mikili so za esprit oza kinois oza esprit tala Kamere asopani akeko zo mwasi ya bato et pourtant azaki na mwasi ya bien so ari na posa metiola ngaka zo vraiment mia metiola na kinois za na histoire te ba ebele puisque ari na bambongo
mais à qui sopana na mwasi ya bato et créer ba problème l'air yo déjà mwasi ya bato ya JB ba fanatique nyo surtout ya JB ba olingote ba luba ba olingote ba tout lokolo ba responsable lokolo nga na olingote puisque oza déjà aventurier oko zo mwasi ya bato bomi libala et puis mwasi ya bomi déjà de mabala yo zuye c'est-à-dire ozo encourager ba ndumba ba continuer osala ki ndumba mutande mwana okoki ko assumer ba poste ya minene te. Président de la République peut ndenge akende kana ba fête ya ba mida wana donc aaki na bulte a kinoa na bulaki bien te un vrai kinoa akoka okende na fête wana te ya mwasi arrivé ça bongo ngana okende te akoka ko lata pe ba pembe te mais na éviter so que stratégie pour récupérer nazo sepela na bino no surtout ozo koma ndenge bozo koma wana eza makambo malamu eza bongo parce que na ngongo ba yuma Kabila n'est pas un Congolais c'est un Rwandais. Kabila appuyé Aïba asala tout azo sala ni na Congo boy saka azo sani alongwe kingakati ya koma ovanda na GLM azo sala nini et pourquoi tout azo sala ba meeting pourquoi tout aza contre makamwana nyoso tout et Félix Tshisekedi bolim sanga vraiment so keza kolokate so keza nini oza na pouvoir oza na nyoso oza na population na sima na yo bato balakisi yo déjà face B na bango balingi yo échoué bana posa okufa bana posa baboma yo bana posa ba yo kisosoni bana posa bakanga yo basilisi entourage na yo babomi ba conseiller na yo babomi ba na papa leki na yo na papa no babomi bango siko oko continuer ko garder bango ti wapi pourquoi ozo dissoudre ensemble te ouais na yebiete na état d'urgence na ngongo yo okoki suko dissoudre ensemble te na yebi ke na état d'urgence okoki ko dissoudre ensemble te mais na ngongo yo okokai quand même Alexis Mwamba bakanga ye Mabundu bakanga ye Kabila ozo continuer ko protéger ponani Kabila lingiote Kabila kolingaka opete Kabila zo sala tout échoué atira ki yo Vital Kamerhe po yo échoué pour population yina yo mo monde population comment iko finga yo heureusement banda Kamerhe kangami obandi ko récupérer côte na obado mata mais sikoyo ye Kamerhe aza prisonnier azo tuité na prison ponani azo influencer bato est ponani et so otali bien bato wana nyo surtout est baza bana est ezali bato oyo ba Rwandais ba kotsa kuna bangonde ba osa ba vanti zana tanga ndeko alobi na moni Patricia Linguel Mayo na lobi président sans esprit eza solo Mwanda honoré mais Félix Tshisekedi aza na pouvoir te okomi kolabo ouais ngana komi kolabo te ndeko na komi kolabo te Patricia Linguel na lobi oui iye akokoka na komi kolabo te ngazo expliquer le moko na ngongo yo Félix aza traître a trahi combat a trahi ba congolais mais kaka Félix pe kaka mutu aza espoir na biso ba congolais alors na ngongo yo eloko ni ko salama eza lokola na ndaku na bino bozana yano bozoka na te mais baye ko attaquer yana yo eloko ni yo sala okotika nanu ba guerre na bino bo welela yifufuna ya yo bo welela héritage okokotela nanu yana yo obundi na kote na ye bobengani bapaya o baye ko attaquer yana yo sima bozongeli guerre na bino biso na Félix to ana guerre parce qu'il a trahi mboka to na guerre parce que a so protéger ba criminel oyo ba boma ba congolais oyo ouais na moni leki nanga papi Manzembe l'adorateur de l'Éternel bi oui eza bongo leki nanga papi alors na moni na ngongo yo to moni ba Rwandais baza na boule ba sijetir biso ba boto la biso déjà Rwanda a comme exportateur ya coltan na mboka na ye azata na coltan mokote bazui lac na biso ya Kivu ba alma ba yeko sale bango ba usine kuna po ba banda ko exploiter gaz wana bazui compagnie munene ba sala compagnie moko ya ba portable na Rwanda ezobonga na mbongo ya Congo entre temps biso moko na kin ba mama na biso ba leki na biso ba na problème ko na portable a bien et pourtant ba matière nyonso ba sala la portable ba matière nyonso biso no ba na ba congomane de to aboy to ko ya ko fana na ba potote biso futo za na kin chaque mutu na ba compte na ko za na ba 1 million te ba 2 million te to ya rapporto ba 2 semaines lokola nani ba saoudien biso sa ba saoudien Afrique biso normalement to ko ya rapporto ozovana na ba suite ya hôtel à 5 étoiles olali kuno pe ba car ozongi king mais pourquoi ça la maté parce que ba Rwandais ba comprendre loko wana
namoni ndeko Patricia Komi aloba liloba moko peuple à côté le malgré tout. Ouais, peuple à côté le malgré tout, mais peuple batel misaki kaka. Peuple batel misaki na ba raisonnement na ndenge to sala. Net na ngongo to za confiné. Tu as confiné. To ko lexara atana ba masolo caméra yiba kite banini mani to sto yebi. Siko problème na mso ali to sala ndenge ni poto sila na ba Rwandais. Parce que na ngongo net lelo oyo. Bo samso de quel droit Robert Roi a reçu ba congolais atia ba on a caché privé na ndako na yi. De quel droit? De quel droit Robert Roi a reçu ba Rwandais touti alati bango ba tenir armée na ba minduki ba tonda na Gombe wana. De quel droit? Alors ça faut na biso. Donc ça faut na biso. Na ma poche ya zo ba kotsaka liboko mba moko. Mais soki déjà au koti na poche ya zoba okoti liboko lelo, okoti boko lobi, okoti boko do sadi ba moneli bino. Oya biso na Congo ba moneli biso pona ni. Parce que ba pasteur bazo sa musana bangote. C'est vrai, ba pasteur révolutionnaire bazali. O bazo te ya sango malam, bazo te pe évangile ya révolution. Soki ndenge nga nazo te ya boy, ba pasteur nyonso tout, o balega na YouTube, o balega na TV, ba komi kote ya ndenge nazo te. Mukuna lelo po akoma combattant. Ça lui a pris combien de temps? 10 ans. Biso balobe la makamba muku ya combat muku nazaki na sima kabila. Mais tango ayoki biso, ayoki ngai, ayoki ba pasteur nyonso tout oyo bateyaka na internet, ayoki ayoko comprendre que bato ba na raison, ayoko rejoindre biso. Mais ayoko rejoindre biso un avantage pour ana terrain. Lokola ana terrain, alobi que to porter Kabila plainte, il faut biso skoto soutenir ye, to porter Kabila plainte parce que Kabila futo kangaye pour na ba crime. Kabila a Karamouibite, Kabila a boma plus de 100 000 Congolais. Kabila nde mutaboma bakamouina sampazwa Gédéon Kouingou, à Kotisie, Bateli, à Kotikezaba, Kamouina sampazwa. En réalité, c'est lui. Parce qu'ils ont continué à utiliser Gédéon Tilelo. Ils ont continué à utiliser Nemouanansel. Yo Félix Tshisekedi, Oza Kinoa. Avant la Moulouba, Oza Kinoa Ndekonabiso. Oza pe mwana poto, oyebi makambo po na landa ba video, o gaze Kabila, ozo gaze Ruberwa, ozo gaze Kamere. Na ngongo oyebi masolo nyonso tu. Mais ndeni pouvoir na yo ango, ata oza pacificateur. Parce que na moni ke yo za no dictateur, te oza pacificateur. Mais batu ba komo sakana no boyo, tiki bango ba sakana yo. Na mutu ya mutu, ndeka ko sumbela yo. Eza accident. Mais ko tika te na mutu na ndeko ya kota asala zala. Soko tiki ndeka ya osala zala, obimi zoba. Donc tozo senga sirso na président de la République. Na ngongo. Elora malamu Tshisekedi ya koiko sala, abenda Bahati. Bahati wana azali mutu wa este ya Congo. Ana population makasi. Lokola Vital Kamerhe oaza Burundais. Akosa Uganda bato ya este ya Congo ke azala ndeko na bango. Soki tobendi Bahati, bato ya este ya kote wana bango ndeko na bango pe azali. Bako ya kosafilie na Bahati. Ko pese sou pouvoir makasi. Abenda Jean-Pierre Mbemba. Malgré bakoma yiko kote la ni eza politique eza li comme ben intérêt. Abenda Fayulu. Je ne vois pas pourquoi bato ya IDP so bazoleka bafinga Fayulu. Ennemi na bango ya ba Congolais, ya biso ba Congolais. Eza Fayulu te, eza Kabila, eza Ruberwa.